Ata binomo bandeko nanga bandeko na mso ba chroniqueur ba chroniqueuse. Est-ce que Afrique d'ici les a place Virginie Manganga ko kelepe à se reposer. Faut que ça bien aigle à mona musika à mona ki mabena yo. Comment se fait-il artiste aillé international? OK. Atete o aza fali, batete o aza Virginie attaque journaliste, ba samisi na bango la voix normale. Parce que téléphone ya Virginie ba bomba ki on est tension ni vraiment binomo boyo ki version ya Virginie ndenge leke na artiste na mso fali pupa otolingami wazo sa fierté na mboka. Oui, la grande découverte TV. Chaîne ya Banamboka. Tobo sanate ko s'abonner na YouTube. Chaîne. Merci Balagnos, tout une grande découverte. J'espère que vous avez partout dans le monde, vous avez vraiment partout, mais vous me toujours l'enlèvement. Chaîne ami préféré. C'est facile quand on a sabino au année 2023, ma campagne faut meilleur ça les alarmes tellement belé. Quand la cadre est solo, toujours la cadre de actualité oyo. Les autres gars quatre mboka na biso pas battre la grande découverte les autres font la porte na tout na mutuno surtout oaza na posa ya balobila production ya eloko na ye makambo na ye biso toujours tozawana c'est facile na ozalanga moko te na zana mama na ngabeti tout sur la masolo utu les cas dernièrement na Côte d'Ivoire entre artistes na journalistes congolaises mais venu utako les kakuna entre grand frère na Fali Pupa na grand sœur na Virginie Manganga. J'espère que Maman Betty est au courant de la Côte d'Ivoire. Bonjour, bonne année na Balandignon sur la grande découverte. Nous avons une banda 2022, ce que tu continues en 2023. Tu souhaites une bonne année. J'espère que Pessinga Maloba et pas Efrador concernant Makambo les cas d'internautes. La Côte d'Ivoire, c'est une story. Pikambo est salima entre ministère et ambassadeur de la paix. Ambassadeur, ambassadeur, mais ambassadeur de la paix, mais ambassadeur. Ambassadeur de la paix, ambassadeur de la paix, Aza artiste la fierté à Mboka. Calamité tout le monde autour de disque d'or. A sepelissimo qui d'or respect bien na Fali Pupa et l'internet Mikolo Toyo Kabalo Bela Mingi sur Virginie Manganga et Fali Pupa. Na habité selon yo. N'est-ce selon parce que de cela vraiment exactement que mutarobe tilanga li solo que ngamoko na landi on depuis et jusqu'à la fin. Pour ni le remarqué ba musicien ba romo na bata prince ba suni le côté. OK, ba romo bata prince ba ko le côté tel art les cas qui wana. Et puis que ser na ngana fallait ba ke pe appena moi c'est fallait ninga sana ba ke moi sini na ketchup. Ndenge asala kabasa baninga ko critiquer ko finga parce que moi ça sera maman Botio soko na kati ote pardon donc offert voir Fali ke aye bakazala na moi si ye monenga zana ibite kazala na moi si mama banena na ketchup tika yemba kana yoka normalement peut-être peu parce que yemba mutu to ko kumisa mutu biso tune to yebi ke dia zala nzamba zali est-ce que mutu adora di mais biso to yebi nzamba zala biso to adora di te. OK, mutu to na sam ki labi kan Zambi azali na mutu to te abenga ma obligé ya ko adorer Dieu mais biso to te ba di azali ezande mo pena Fali peut na outside to lobani moi si o abenga mi moi si o fingi ainsi to fingi ba biloko bongo faut mon éducation de base peut-être un mo pesa la rappeler bien et ma business nga vraiment yoza oza mère na ngani na vani na obwe kapamba ba no fingi ba ngir et à propreté afinga kenini ensuite nini oyo azana biso Fali Pupa afinga ki Virginie Manganga oko est-ce que ko rappeler bato ba olanda biso ba yeba ko finga nesi mutu nesi Pete c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. Est-ce qu'il fallait attendre un combat Virginie Manganga que toi tu es Pete côté en combien mais quand adresser mutu to sanga na buto ça ni kuna Côte d'Ivoire partout vraiment bato benga kinga ba yesinga non le loko fallait asali biso to za ba warrior mais fallait gaffer
neti warini na binga ki oponga kalaté na sona ba wari avant to koma na plateau ba wari ba se bele menga na zoka ba pele ba wari bele na zoka ba pele ba congolais bele ni na zoka ba pele ba congolais bele partout OK na zoka ba pele ba congolais bele partout ba wari ba tutu ba benga so na bila tekno ba ka ba tumso ko ba kena zamu to polmi yo mo yebinga ke ndenge na sala ba analyse ndenge na vendre na lia na safra mututé na loba o eza vérité parce que na ko fa la vérité na ndenge na zabuna ko fa la vérité na yo zo ba ki zo ba vérité mais bato ne so ba olanda biso neti maman na déjà bi ko zo kosa pourquoi est-ce que bike Virginie Manganga to ke to zonga azanono aza journaliste o ayebani journaliste akala mais pour le moment amikitisa makasi pour akoma journaliste ya ministère na miso fere bambo te bele fere sike zwami Jésus de Lias combien de fois Virginie Manganga a provoqué fallait atika ko salite na mboka na biso mo Congo mais a parvenir ko landa mninga Yorasko ministère le roi la fali pourquoi à quel Côte d'Ivoire à l'andeke na ndeni yoga émission les anons hein Monsieur le Noir a posé un peu de questions, on a répondu qui est heureusement parce qu'on a répondu, on a répondu après Batu Oyo. Voilà, on a dit ça, c'est la grande découverte. On a ce vérité. On va prendre la tête au camion pour expliquer nous la vérité. Oui. Tiens, toi, le ballon. C'est qui non? Pour les autres jours seulement là, c'est la pose au séca ma case. Ah leli on saki la ya kanze ba oyibembo. Fallait zena posa saki na. Faut bande ko respecter. Voilà na biso. C'est quand la explique. Parce que bino na bi eloko ko choquer ba te bele mais c'est quand la expliquer ba tu. Parce que ba tu pas personne ninge bandeli. Mais nécessaire tout ça tout ça la misala fallait les artistes les journalistes ba ça la misala d'autres personnes na mauvaise faiblesse non c'est la fausse au moins repos quelque part pendant ça misala na bilan OK depuis année 2022 le moins grand scène en Virginie a travaillé beaucoup et c'est la place au moins repos parce que na kata ndaku na kata Kenya ngaza moi repos formaté et c'est la fois que au moins libanda ma pays mobile ya préféré ni Côte d'Ivoire azan zambe te fois ba ke fallait à na Côte d'Ivoire azan zambe te on va azan zambe te fois ba ke fallait à na Côte d'Ivoire oui azan zambe te fois ba ke fallait à na Côte d'Ivoire ya kinaki vacances ne akutani sikoyo na kata flat na kata hotel bazalaki na fali il y a te fallait azalaki na bakutani na kati on va bakutani na kata flat c'est quand ninga za suma par moi chambre na likolo ninga na senga matonga moko boye akuta pe na grand producteur bazalaki on a tout moi tonga senga moi mila moi chaka na eka ninga za biso ba kino to benga moi chaka akati ote frère d'or tous exemple yo zo voyage aux artistes yo tchana na mitana na place à Fali oyebi o elekela ka Fali na mitana place à mututenga tsaka nde net ça va kasi tozu exemple Fali Virginie Manganga aloba mabe ya Fali à chaque fois Fali qui pourra été pardon à répondre à été et soit temps aloba ka mabe ya Fali aloba ka mabe ya Fali Fali répondre à kété et ko arriver Fali à voyager qui na Côte d'Ivoire Baké Koutana na Virginie Manganga place il fallait à Kiti pour à déjeuner avec mon na Virginie Manganga ata yo moko zala kitaki liboso za ki Virginie fallait que yo moi fallait ba yebisa ke fallait ya yemo ko ayeba kité ba yebisa ke ba ke Virginie azana na flat na yebisa ke yo ba zala ki wana to ke mona yo bo moni mbamba ko fallait enfin nakati ba tuto azalaki wana batafali tama moni Virginie pesa ba palpite ça mabe na sera ngaki attaque ya vacances na e apema oyebi eloko esalaki epesa bato kanda Virginie aza na journaliste toyebi ebi aza mninga na biso aza conseiller na biso na mosala o mais aza impoli non okozo comprendre batant nyonso ya finga Fali soko répondre to ko réagir à beta ke beta na Côte d'Ivoire te pour Fali n'engazana aza père de famille na niveau Fali azana wa hôtel matabunda na Virginie Manganga est-ce que comment niveau va donc botika ba interprétation mabe parce que yoki explication ya Virginie Manganga nyonso azoloba eza mais Virginie za clair c'est que azoluka base pona ngali pona ngo azoluka azoluka batombola ayebana aza le loko samba na Fali pas kamba base wana soki mutonga créer base eza siko Fali soki mutonga saleli ba ibaki téléphone yango ne monani siko to loba non parce que emonana pambate parce que pour que Fali azwaki nini ba cameraman ezaki na tolanda biso parce que téléphone monana poani parce que téléphone monana ki zelame tolanda
réalité balancer biso na image wana entre ya sœur na biso na mam oyo fallait pour asalaki na kati o adressaki mère ça menacer mère na biso Virginie. Oui, moi je suis à Abidjan depuis le 4, nakomaki lobby. Nous avons logé dans Sofitel Hôtel, nous avons logé même hôtel Nafali, même bâtiment. Déjà arrivé dans Gaton nakomaki namonaki Yorobo namoni abi apesinga mbote imo episinga biono ozawa fali bazawa. Normal les hôtels ya ba ivoirien na vacances nanga et tout. Et après, mon coup de grand producteur à Manu Djabi, je pense, na saki vidéo, Binonio Sobo, Monaki Yango, bon, baza abonné nanga, et voilà, c'était ça, na vandi, lelo na tongo, na kitina za petit déjeuner nanga, et que non normal, là, mon na kitina bima, na kindoka téléphone, pour deuxième téléphone nanga, et bibaki, tozana, des moments bazo, tozozani awa, tout le monde a Manu Djabi la réception. Virginie, est-ce qu'on peut aller manger? On a dit qu'il n'y a pas de problème. Toki Koulia, Tovandi, Ndebwana Kongola, Vani na droite nanga, Manu Djabi na frère nae. Et mon amoni pe artiste na biso fali pour paleki, qui a servir, Azongi, Azongi les souchou. Et après 10 minutes, amoni a Evernga. Tant a Evernga, Avani na droite nanga. Voilà, namoni a tout na bonanga, oui, bon, ezaki ba kit moko wana, avani na kit moko na droite nanga. Namoni ka phrase na liboso alobi, c'est toi la salope qui m'insulte à la télé. Je dis, je te permets pas de me dire que je suis une salope. Bon, non, le ballon m'a bien permettre le ballon m'a monter. Oh, toi tu es une pute. Il fallait oser et l'autre côté et puis nous permettre tout le balanga. Et si moi je suis une pute, toi tu es un putain. Et voilà, c'est ça qui m'a échangé. Et dans mon vert. Oui, tu as échangé, pendant un mois de temps. Oh, ma simanaye. Avec il y a 4 garçons là, il y a Côte d'Ivoire. Mais il faut reconnaître mon corps proche, comme on est habité. À l'attaque pour le noir, il y a un témoin à événement. Alors, discussion à la bandi, à Gérard qui était, même sur les scènes, soit tout le monde au banga. Oh, toi, tu me dis, non, je fais mon travail, ok? Je te permets pas de me parler comme ça. Et à Venetima, il y a Soupelanga, il y a Tindikaki. Donc, on a collé, on a Tindiki. Ouais, on a Tindiki. Parce que ça, mon tour. Alors, on permet de être qualifié de salope. Pedrick, en tout cas, moi, j'ai étudié et je respecte les femmes. Même si on a la bordel, on a raison là-bas. Je respecte toutes les femmes. Mais nous, au moins, on a eu la chance de faire l'étude et on a raté de qualifier de pute. Là, vraiment, à Talanzela, na Bundarason, tu as vu dans nos andonga Bédouin qui est karaté. Et je ne peux pas permettre à Fali de me qualifier d'une pute ou d'une salope. Voilà. Et tant à mon à répondre et à mon avis, à ce quoi et l'eau qu'on l'a battu, à une hiver à Maya Sopelanga, n'a pas la qui n'a tindiki n'a collé. Alors, bah, garde, n'a pas eu au Kangangai. Et c'est une discussion, bah, ta sécurité, on a baillé. Et voilà, bah, faire déplacer quand on a besoin de téléphone, on a un sac. Ce que j'ai dit, Yoro, un musicien, ce qu'on a honnête, on est sabino. Déjà, je suis désolé, on a soulevé Menaye sur un azati. Ok? D'ailleurs, on a téléphone en azati. Quand on a discuté, on a téléphone en maboko. Parce que mon tonnerre, mon cousin qui a lobby que non, n'a filmé événement d'Engizolika. En tout cas, nous avons 4 garçons, pas pour tout le téléphone. Je me suis parti pour le téléphone, mais arrivé quand même pour le téléphone. C'est ça que nous avons un bon basu yango. Et tant la zone qui a bien bon couper sa téléphone, bah ni couper sa tête, n'a moni ta sécurité na baké, bah juste ça que bah il téléphone ou bon bah téléphone na maté, téléphone na maté. Et après hôtel et bien qui la police est écoutée dans la femme. Bah agent de l'ordre, donc bah il va attendre verbalement, bah qui peut
bayoki fali après bino wana kende na poste de la police na bino akokende te soki téléphone na ngai eza te. C'est eux qui ont pris mon téléphone. D'ailleurs omona so deuxième tour ya ba policier baye mais en civil. Moko yesinga madame calme-toi, va te mettre parce que la boya kotelema na telemi penza d'ailleurs vandi kuna ngai atemi na otala ye na oloba na bango bapesa téléphone na nga bazobanga na kebon bazoki téléphone na nga te par contre bango nde bazwaki yango. Et deuxième tour à la police ntango ye namoni moko ndira azaki na grade moko élevé nde babino bakende kovérifie na bacaméra ya hôtel place événement elekaki bakoti bango nyonso kuna bake batali na caméra nde baye komona parce que tant baye komona événement wana c'est par là où ils ont condamné la oui ndenge ayeki vers nga hôtel ebengaki la police eye kotinda bafemme baza baagent de l'ordre ntango baye baatendre nga na vraiment bino boyoki version ya Virginie ndenge elekeli na artiste na biso Fally Ipupa otolingami azosala fierté na mboka bino bomoni etant que Fally Ipupa akiti po a déjeuner. Si je comprends bien pe na oloba boye mpona faire comprendre na balandi nyonso balandaka biso eza Virginie ndakende koprovoke musicien na biso Fally Ipupa vandi Virginie azwi téléphone abandi kofilme na ya obatama et Fally Ipupa ntango amoni eloko wana nde epesaki ekanda atelemaki abandi koloba na ye ndenge bomonaki wana oyo azwi vert mpe azali na mposa osali mabe te po benjiro Fally Virginie pardon abanda komanifeste pa Fally Ipupa soki kosala Virginie eloko aosali awa donc ata bino mo bandeko na nga bandeko na biso bachroniqueur bachroniqueuse est-ce que Afrique d'ici les place te Virginie manganga kokende mpe ase reposer fo kaka kende na Côte d'Ivoire bazambi bamboka eza ebele ozomona ote eza piège moko boye to likambo moko ezalaki deya bien préparé alors aigle amona musika est ce que boyebi mpona nini amibenga aigle amona ye deya musika ke awa mabe eza yango omoni ese manifestaki bongo omoni pe aza artiste moko aza patient aza bien éduqué po so ezalaki aza mal éduqué akokai mpe kobeta ye akokai mpe kosala n'importe quoi po azangi mpe mbongo te mais eza manque ya respect po Fally azalaki na raison Virginie fo oyebake Fally aza femme mariée aza père des enfants donc mbala nsima komeka so eloko wana osala ye wana te tokoki kozala pour te to contre te mais soki olandeli mpenza bien aigle amona ya mosika amonaki mabe na yo comment se fait-il artiste aye yo kende quand on a téléphone obimisa kobatama pe téléphone na so lobi bayibaki te bazwaki yango nde po tika ko filmer artiste olandela vie mo mbala bato wa piti wapi so basale loko wana pa faire oyo sala ki pa Fally monte ke epesa bien te donc mbala sima ko sala ngo te et sopi to ko za pour te ernyo soka pour so mabe za photo lobaka mbala moko ozomona bino moko bozomona j'espère que bala nyonso to balandaki extrait oyo ya ser oyo toleka mais olobi lo mo beza faut qu'on a ba nourrir cadeau kem tito ozo na place tozalaki Fally aza papa ya bana aza pe na mwasi na ndaku Virginie aza pe mama ya bana mwane aza na 29 ans mais mwana aza mwana aza na 29 aza déjà maman aza mukolo bango to ba star reprendre Virginie ayebani Fally pe ayebani na loko lobi wana eloko wana ayebana niveau aigle Virginie ayebana niveau aigle to koyeba no to lungo koyebana na ate des personnes bayebani oyebani te non est-ce que artiste Fally aza artiste musicien ya munene wazo tombo la musique ya journaliste pe ba stade papa bon journaliste pe ba star journaliste Virginie aza journaliste aza star présence à Virginie na kati ya flat wana et pesa ki bango panique pour émission si téléphone va filmer bango émission azanzambete Fally asali erreur donc osimba mwasa mutu mama ya bana batu na nzoto take poza na mwasi na ndako asi ça qui est patience non aigle la bonne musique eloko lobby oyo est-ce que eloko lobby oyo Fally ce ko beta ye na ba Congo ko lobby na ba Congo c'est ça on m'a que Fally MOP a raisonné que est-ce que l'on dépasse pas Gendoro Samba mais il fallait le bail concernant Virginie ça moi ce qui peut mboka na biso Congo to comme vraiment état de droit vraiment ya logique total que ba titre au mutaza na ngote OK ba star rebelle ba politicien belé ba te belé ba cadre belé biso tout mon opinion to nous allons ba peine na Côte d'Ivoire kuna ba tête que o aza Fally
Fallait aza ministère international. OK. Batete o aza fallait batete o aza Virginie en tant que journaliste, basamisi na bango la voix normale. Parce que téléphone ya Virginie babomba ki on est tension ni lui bomba téléphone à mutu ni tension ni. Babomba ki on parti ko filmer fallait est-ce que l'anda vidéo na bientôt l'anda lisolo na bien. Non, parce que Virginie a ba bazula ki ngo po ba mona ki akomi ko landela vie ya fali akomi ko filmer fali. Bino bozo ba image ya Virginie o fali o ezala ba téléphone ya batu na ye wana. Et là on a le avec l'état bo pesanga raison un jour. Bokomona ba version msuze ko bima ya bato fali ba version msuze ko bima ya bato fali ba ko bwaka mukada internet oyo bokomona yo ba bimisi mais elle ça ki bozo bimisa ba ranking mobe Virginie yekelata akite papa asele la faire musala non yaki akate ya repo na ye ya repo moni repo na yaki 4 ya repo aza muta keneke kuna le 4 janvier. OK pause repo yebete ke fait nani fali ko zala wana ba ne mobe en plus pe venanga yoroba soki aza sincère ye mutu pa ko 4 marambo nyo surtout hier parce que yoroba ndenge basolola ki ne sert na Virginie ni bandeli si pe marambo ekomi si marmero si mana nzoto tout comme ça yoroba za témoin yoroba atika ko la fanatique c'est pela zui gaz ya fallait simbe na nzoto c'est pela ngai bongo ti Virginie azui gaz fallait ne mutu azui gaz fallait ne mutu azui gaz te bono zo bo ya simbi fallait selon nga na mona fallait place simbele na nzoto te vous comprenez donc selon nga mais so hotel na lisona zo ba fallait simba ki na nzoto on fallait simba ki na nzoto fallait avoir que la clair donc en bref pour l'attente et l'attente TV eza likambata donc to baka ko tshali kamna sika nango yo oli ko landela via baninga tika ko landela via muninga landela via mutu na o atinda ko leka na TV au fingela rabiso aigle pour fali aza grand musicien ozo sa fierté na mboka yo mo mona o beta tous les continents zo beta atondisi stadio bato bakoka kotondisa te me ya atondisi azwi disque d'or pe azotambola na bangola place nyonso donc Virginie loko oyo osali comme conseil onga na opeso na la grande découverte bien mbala nsima kosala yango sute mpo ozo risque obebisa vino boso bazoki telefone na babwaka na momo teke nyonso aye ninge perdre chance kutu bazali mpe na makanisa mabe te tension na bango ezali ka bazwa telefone mpo atika kofilme fali popa donc so mpo na nga na suki ana en tout cas na pesi bino bambote merci mingi na bayenyso bazolanda biso bo s'abonner massivement na la grande découverte boza ba news a bien bagaga bien ba émission politique donc toza na tous les sorties ya ba émission partagez vidéo vraiment et ça la biso bien makasi merci beaucoup. Merci Balanios, tu es la grande devant tout banda qui peut te commettre déjà dans souka. Les ramassus et banda rapé qui n'ont rusema. J'espère que bino tout beau tu kolanda onios tout koloba oyo. Moi na cadre na ya Efrador na zani ni contre na loba oza analyse selon normal na zani royaume ni golo na zani na zani être. Parce que peut-être beaucoup penser que tendance na na za pour contre tout non na zani être plus 243 82 95 70 76. Nous trouvons surtout azana poser à contacter la grande découverte ba numéro yangwana tout ça tellement 24 sur 24 pour nous annoncer nous ba nous bien on a bien tout kutani nous mukulassima merci. Oui la grande découverte TV chaîne ya bana mboka tobosa na te ko s'abonner na YouTube oyo chaîne